Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Tozana chroniqueuse moko na chroniqueur moko bazana succès osakana te na ndenge ya mabanga na kati ya Congo. Donc na kati ya Congo eza na chroniqueuse na chroniqueur moko bango nde batonda mabanga koleka ba chroniqueur na ba chroniqueuse ebele mbote ba papa ba mama ba ndeko mbote ba randon na ba randonnette mbote ba oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko nanga na kati ya milieu ba chroniqueur ba chroniqueuse ba chronifote to ba chroni nini okaka bopesa kombo bopesi mais eza na ba chroniqueuse moko en tout cas azala mabanga koleka ba chroniqueuse nyonso chroniqueuse wana banani babwaka te mingi kaka baninga na ye ba chroniqueur na ba chroniqueuse aza wapi aza na Congo eza na chroniqueuse moko e chroniqueur moko pe aza na Congo banani babwaka te mingi eza kaka baninga na ye ba chroniqueur na ba chroniqueuse mais liboso totanga ba chroniqueur wana na chroniqueuse oyo bazali na mabanga moko spécial na kati ya Congo babwakaka bango kaka na baninga na bango ba chroniqueur na ba chroniqueuse fo liboso nano nalobela nano situation ya chroniqueuse na biso oyo aza na poto grâce mbisi la sexe en tout cas bato ebele ngasi na félicité ke na continuer susu ko félicité na ndenge aboteli biso mwana pe tomoni chroniqueuse Dani Bokombe akendaki kotala ye en tout cas félicitations maman Dani Bokombe la geste yosali mais ba fanatique ebele ya grâce mbisi tozali wapi pona kosala mwa ba geste tala grâce mbisi aboti bebe tala grâce mbisi na moment oyo ba fanatique fale kolakisa ke bolingaka ye to bosepela na makambo nyonso ya salaka surtout ba papa ebele na ba oyo nyonso oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te na kanisa bosepela na kotalaka grâce mbisi même na ba oyo bayinaki ye voire même bino mpe bamama ndenge moko bokoki kosoutenir bokoki kosolola bokoki kofélicité grâce mbisi bokoki mpe kotinda quelque chose po abakisa bapampekisa mwana bien sûr azangi na ye mbongo te azangi mpe eloko moko te parce que bamama mpe bino ata bolinga na grâce mbisi te mais soki papa abanda kotika yo okende na église parce que mobali no oyebi bien alingaka kotala biloko internet te ndenge alobaka na yo mais ezalaka ntango yo oza na ndako na bana yango aza kotinda bino chaque dimanche bokende na église po botika ye vide na ndako atala mpe ntango bobanda kozonga même église eza esili retard akanisa azalaki toujours na esengo mpona koyamba bino nyonso wana ezalaki mpona grâce mbisi alongola ape apesa ba émission kitoko bon nazongi na lisolo na biso chroniqueur na chroniqueuse oyo baza na succès babwakaka bango mabanga na ba chroniqueur nyonso ezali
Matika Songo. Ye babwaka ke mabanga donc batanga toujours kombone na ba chroniqueur. Amonana te batanga kombona na ndenge ya mabe to ya malamu batanga mingi. Donc elingo laksake Matika Songo lelo ezala azaya kokita mais aza mutu moko monene na monde oya net na kati ya Congo. Donc aza symbole moko ya kitoko yango batanga kombona. Bien sûr mingi lokola Matika Songo azali na mwako kita na se batanga kombona mingi na ndenge moko ya koseka to na ndenge moko ya kochola. Mais sikoyo chroniqueuse oyo ya mwasi o kombona epe libanga etanga makasi ezali Josepha Chako. Siko Josepha Chako ye asala même pas na kanisa 50 émissions na vie. Mais Matika Songo asala ebele koleka Josepha Chako. Kasi Josepha Chako kombona etanga maka toujours na ndenge ya kitoko. Bakumisaka kosakana te na baninga na o babwaka libanga ba chroniqueur ba chroniqueuse na ndenge moko ya valeur na ndenge moko ya respect na ndenge moko ya botosi. Po Josepha Chako azali penza chroniqueuse moko respecté na baninga na oyo nyonso batanga kombo na na binemi na o batanga kombo na. Donc Josepha Chako asa na classe moko ya niveau moko ya kosakana te. Donc chroniqueuse ya mwasi oyo babwaka mabanga. Bon, eza mabanga mingi te oleka ba chroniqueur mosusu, mais eza mabanga moko spécial. Parce que Josepha Chako asala même pas na vie na ye plus de 50 émissions na monde ba chroniqueur. Mais kombo na ndenge tanga maga on dirait moto moko ya niveau munene na kati ya monde ya media. Pe bato balobelaka baninga ne ba chroniqueur ba chroniqueuse pe na ba oyo baza na succès makasi. Matika Songo ba oyo pe balobelaka baninga ne ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Mais Matika Songo a travaillé ya trop na kati ya net. Yango wana ye soki ezolobama ezali un peu différent parce que ye a formé bato pe a bimisi bato pe a travaillé na ndenge moko ya trop na net. Petit siko a travaillé. Mais Josepha Chako ye a travaillé sikoyo. Abunga mais kombo na chaque mois surtout na 2019 oyo. En tout cas Josepha Chako nani atangi kombo na ite nga ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso oyo bayebana. Yango wana vraiment ezali ya ndenge ya kosakana te ekamusinga ya toro. Bon, mo nazokamwa te parce que Josepha Chako bon nazokamwa kaka parce que banda bunga mais ndenge batanga kombo na respect, ndenge batanga kombo na ye na ndenge moko ya valeur, ndenge batanga kombo na ye na ndenge moko. Donc il nous dit que net vraiment asa puissant, ya puissant devant bato tout oyo batanga kombo na. Donc il nous dit que net azali supérieur net na bato batanga kombo na. Entre temps Matika Songo na ye a travaillé trop azala pe supérieur ya bato belé, mais bato belé ba koma kotanga kombo ya Matika Songo on dirait azala inférieur na bango. Donc même l'époque n'est azalaki supérieur mais bazoko ignorango. Donc époque ya Matika Songo oyo asalaki succès na oyo azalaki likolo ba ignorakango neti Matika Songo azana ikaka moto moko ya pamba to akomi moto moko ya pamba to avivraki chance eloko pamba. Mais côté Josepha Chako yende makambo vraiment ekendeki très kitoko. Josepha Chako ye bazwaka na niveau moko en tout cas supérieur na ndenge ya kosakana te. Tango moto aza kotanga kombo na ye aza koloba makambo na ye balobaka yango na valeur na respect na donc on dirait azotanga kombo ya autorité moko ya haut niveau ya monde ya net.
koleka même ndenge batangelaka kombo ya nani. Bon, na bosani na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.